bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Journal la peuple pour la peuple info lingala mbote na bino nyonso naza vraiment na esengo makasi ya côté lema liboso ba poste télévision la bino pona ko présenter journal ya lelo to fongoli yango na ngamba présidence pona ko talisa bino denga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki tête à tête na homologue na ye ya Burundi Evariste Ndayishimiye et pa iwapi ba discussion na bango et tournaki autour ya riposte contre épidémie ya Ebola Eritima Pine mérite kindu ba pesi bino ba en cadre de la visite d'État dans la République démocratique du Congo, président burundais, président en exercice de l'Union africaine, son excellence Evariste Ndayishimiye, basolo la kina chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité ya Union africaine, ba menaki ba échange bilatéraux, ba lekisaki en revue ba défis sécuritaires puis ya développement oyo région ya Grand Lac azali confronté na yango bataki accent mingi na situation na est ya République démocratique du Congo. Président Ndayishimiye a réaffirmé soutien à Burundi na ba initiative régionale internationale oyo ezali ko viser ko restaurer moko durable pe ko lutter contre ba groupes armés ba échange na bango ba lobela ki pe renforcement ya coopération mingi na nzela ya ba relance ya ba grande commission mixte ya coopération pona ko tombola partenariat na ba domaine ya sécurité ya commerce pe ya infrastructure na ya énergie ya santé pe ya éducation ba talisaki excellence ya ba relation entre Burundi na RDC ba dirigeant nyonso mibale ba exprimer volonté na bango ya koko ba effort en faveur ya kimia pe stabilité na intégration régionale pe na bénéfice ya population ya bamboka nyonso mibale pe na ensemble ya ba région ya Grand Lac. Après ba entretien na bango couple présidentiel ya République démocratique du Congo asalaki dîner moko officiel na honneur ya couple présidentiel burundais au bord ya majestueux fleuve Congo na ambiance moko ya malunga pe ya bondeko ba invité nyonso ba célébraki excellence ya ba relation entre ba nation mibale na rythme ya rumba ya République démocratique du Congo oyo ezali riche patrimoine culturel ya RDC. Soirée oyo ya gala et constitué ki moment moko ya privilège pe ya rapprochement ya ba échange ezali kotalisa volonté commune ya ba chef d'état ba mboka nyonso mibale ya ko renforcer ba lien ya amitié pe ya coopération pe ya solidarité entre Burundi na République démocratique du Congo. Namasomo mususu bo retenir que vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba asilisaki mardi 23 juin mission économique na na province ya Chwapa na étape ya territoire ya Bokungu héritier mapindemi Fabo Silundo bapesi mo détail. Vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba asilisaki bongo mission na ye mardi 23 juin pour na oyo etali mission économique na province ya Chwapa na étape ya territoire ya Bokungu. Après 11 heures, il y a trajet ya Bokungu pour nous rejoindre yango na canot rapide. Vice-premier ministre atalaki ampleur to ba difficulté ya mobilité oyo population azali komona état ya impraticabilité avancée ya ba route lokola route nationale numéro 8 pe baisse significative ya trafic oyo ezali observé et ezali kotalisa isolement progressif ya ba territoire ebele ya province na tournée oyo délégation ba kendaki pe na chantier ya construction premier bâtiment ya université ya Bokungu. Vice-premier ministre akutanaki na ba représentante ya Ligue de femmes ya Bokungu
pe ya association de femmes maraîchères oyo bazali bongo na une 60aine d'associations organisation oyo ba présenta ki ba besoin na bango ya ba semences améliorées ba équipement agricole pe ba matériel destiné à renforcer production maraîchère locale ba échange elongo na ba opérateurs économiques yango pe ba talisa ki faiblesse ya activité économique locale absence ya ba service bancaire ba difficulté ya ba accès na crédit pe lisusu ba contrainte liée na transport pluvial pe lisusu principal moyen oyo ezali komemela bango biloko na région. Occasion wana vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba annonça que appui ya liboso ekozala accordé na ba association ba maman maraîchère na nzela ya mise na disposition na bango ya ba semences améliorées pe matériel ya travail. J'ai mis 11 heures pour partir de Bouende à Bukungu, mais je tenais à arriver à Bukungu pour me rendre compte de la situation réelle. Il est évident que nous sommes ici dans un territoire où l'activité économique est très faible. Elle est vraiment très faible et cela se manifeste sur le pouvoir d'achat de la population, qui est également faible. Cela se manifeste aussi sur l'état sanitaire de la population. J'ai visité l'hôpital de Bukungu aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a réellement de l'insécurité alimentaire. Mission oyo na province ya Chwapa et permettait qu'on confirme principal défi ya ba territoire et belé ya cuvette centrale oyo ezali kotalisa absence ya ba ressources pe de connexion progressive ya ba marché ba recommandation oyo euti na mission et kosala objet ya travail moko ya consolidation pour na élaboration et action pe ya suivi. Chef exécutif officier ya liquide intelligente et technologie RDC Mboka Bernard Beya a réaffirmé qu'il na DRC Mining kuna na Lubumbashi engagement et entreprise na ya ko accompagner transformation numérique ya RDC à travers ba infrastructure ya connectivité transformante ba service numérique intégré pour renforcer cybersécurité. Nyoso. Et salimaki na occasion ya 21e édition ya DRC Mining Week oyo ezalaki organisé du 17 au 19 juin 2026 na Lubumbashi na province ya Okatanga. Osengeli koyeba ke chef exécutif officer ya Liquid Intelligence Technology RDC Mwana Mboka Bernard Beya a réaffirmaki engagement ya entreprise na ye ya ko accompagner transformation numérique na République démocratique du Congo à travers ba infrastructure ya connectivité permanente, ba service numérique intégré pour renforcer cybersécurité. Interroger na marge ya rendez-vous majeur oyo na secteur minier africain, dirigeant ya opérateur panafricain a souligné que le développement ya économie numérique est passé avant tout na ba infrastructure fiable capable ya ko garantir sécurité na ba échange pe protection ya ba données. Présente na ba pays africains et belé Liquid Intelligence Technology et s'est positionné comme fournisseur ya solutions digitales intégrées na kokuvaka ensemble ya chaîne de valeur ya numérique surtout na République démocratique du Congo. Entreprise affirmée ya koyeba na ko investir massivement na ba infrastructure pe ba solution satellitaire VSAT pour na ko assurer couverture nationale. Selon Bernard Beya, réseau déployé et ça correlié ba principaux corridors économique ya mboka na ba dorsal na fibre optique na kobandaka na kanangati na Goma pe na ba axe mususu ezali korelie Mwanda na Kasumbalesa na koprolonja kati na Kolwezi ba boucle métropolitaine eza déployé na 10 villes totangi bongo Kinshasa, Kikwiti, Boma, Mwanda, Kananga, Mbujima, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kasumbalesa pe Kalemi. Au-delà ya ba infrastructure ya télécommunication, entreprise eza ko développer également ba ya cloud computing, cybersécurité, centre de données, paiement numérique, ba solution pour nako intégrer intelligence artificielle. Bernard Beya azako estimé que ba besoin ya marché et c'est limité qu'à na simple connexion internet kasi ezako exiger désormais ba service capable pour nako garantir résilience ya ba infrastructure numérique face na ba risque croissant o ezali lié na cybercriminalité pour naye
compétitivité ya ba entreprise y compris na secteur minier eza ko reposer lelo na ba réseau ya haut débit, disponibilité permanente ya ba service pe mécanisme ya protection ya ba données na korepondaka na ba standards internationaux pour na kosukisa. Dirigeant ya Liquid Intelligent Technology Bernard Beya a lancé appel na ba entreprise, ba institution publique pe ba particulier ya ko privilégier ba partenaire capable ya ko conjuguer qualité ya ba infrastructure et excellence ya ba service pe sécurité numérique. Honorable Mao Twene Elia Selembao akendaki kopose première pierre pour na kotonga pont na rivière Kalamu na quartier Ngafani. Christian Kengebeni Igonting. Misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba na kanambuma na ye. Honorable Mao Twene Papa Selembao dule responsable azali kokoba se kokoba kosunga bana komini ya Selembao baiba pesaki confiance baiba tindaki ye na assemblée provinciale. Boyoka nasime ya kokire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Mao Twene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana komini ya Selembao akitaki ye moko en personne awa toza na quartier babengi Ngafani po na kopose première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu po na korelier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Mao Twene leader ya komini ya Selembao Papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ye ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Mao Twene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango. Honorable Mao Twene alekaki pe aposaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge ye moko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Mao Twene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont pona rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair de monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe aki classe té de monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie toza na ngoto le bino to kotika population ko te ko souffrir boité debo moni biso le loto ye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda et tozo profiter de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central la provincial ba ko repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela ba mille de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo loko la lobby to ki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter de l'occasion oyo na sengo toza nango na ambiance toza nango président Fachi au kanza population à Selembao otongela biso ba miro ebongi po bato yo ba ko vivre paisiblement et sikala bango et puis Selembao ko développer boko ni makina Selembao de toza botaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to ana nzela musuti mais au moins na ba commune mususu ti ba axe secondaire bato tongela bango lisumu ni biso to sala. Voilà autre chose yangwana. Bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur et correlié sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Mao Twene te nani lisusu azali te kaka ye moko. École d'information de finance EIFI na mokuse basala ki bongo remise ya ba diplôme na ba école na bango la deuxième session ya formation sur la nouvelle technologie des informations et de la communication. Christian Kangebeni héritier Mapindem.
Mercredi 24 juin 2026, Etikali Libela Naba Anal ya école d'informatique et de finances, Pambate direction des systèmes d'information et Yamba secrétaire général, ya ministère, ya finance, Angélique Nzeba, motif ezalaki ko remettre ba diplôme, ya deuxième session ya formation na oyo etali ba nouvelle technologie de l'information et de la communication NTIC na mokuse na kokoma na ye ayamba maki kitoko epai ya mwana mboka Frédéric Njo Olololeke, directeur ya école d'informatique et de finance Bakisela Kaye, le manager actif, l'homme des réformes absolues. Tout d'abord, le manager actif, l'homme des réformes absolues Frédéric Njo Olololeke, batambola ki na ba bâtiment nyonso ya direction des systèmes d'information pona ko sankeri na mosala oyo esalemaka awa pe ete ya bâtiment oyo ezwaka moto depuis 2022 ti lelo suite ezalité na sima bazwaki place na salle après ba mo ya bienvenue et pa ya madame la secrétaire générale ya finance nde moko ya ba formateur to encadreur monsieur Richard Ilunga azwaki maloba pona ko pesa situation nyonso ya deuxième session ya formation. Au total 50 séminaristes nde bazalaki formé na ba filière ya ndenge na ndenge pe lisusu e bandaki le 7 avril pona ko se clôturer le 23 juin 2026. Donc 3 mois mobimba pour la formation Oyo, Nassima, directeur général, ya école d'informatique et de finance, Frédéric Njo Olololeke, a talisaki souci na ye ya kope sambo kanabiso, ba cadre ya solo, na ba différentes sociétés. Boye nangambu na yepe, secrétaire général, ya ministère, ya finance, Angélique Nzeba, a remercié ki bango na mosala kitoko Oyo bazali kosala, et surtout que, ye mokope a tangaki awa, na mbala moko remise ya ba diplôme et salemaki, ndenge kaka balobaka à tout seigneur tout honneur nde yepe baremetaki ye diplôme et pa ya directeur général ya école Oyo na tour na ye balekanaki toujours pona kozaba diplôme na bango na micro ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple boyoka mwana mboka Frédéric Njo Olololeke ndenge alobi lelo tosanganaki pona kopesa ba beleve na bayo balandaki formation ya mibale na mbulo ya NTIC pour l'informatique des finances. Yango nde lisusu ezaki double événement pour maman secrétaire général ayaki kopesa ba brevet to pesa ki paye brevet pour yepe alanda formation ya NTIC awa na école informatique des finances mais azwa brevet na été to pesa ki yepe brevet yango na to pesi longonya na ba formateur nyonso tout na pe ba prenant o baye bino moko boyoki ndenge balobi ndenge ba témoigner sur le plan formation parce que awa na Congo école ya liboso ya Yambo na informatique za EFI nde basalaki yango depuis 1968 soko kei na banque centrale na ba banque commerciale na ba entreprise nyonso minene awa okokuta ba oyo bazaki formation na EFI nde baza kosala kuna musala bango bakonzi batinga awa na sangisi ba collaborateur tobi to sangisa makanisi po totia ba réforme po totombola direction na école informatique de finance yango nde ba réforme totiaki yango résultat oza komona na ba action oza kosalema na kati ya école informatique de Bosimba pe boyeba ke ba formation Oyo esalemaka kaka 4 fois par an. Durant 3 mois, il y a ba formation pe lisusu na formation spéciale ezali awa. Frédéric Njo Olololeke, le manager actif, l'homme des réformes absolues, Mosala Kitoko. La couleur de gens vont retenir que archevêque supérieur et la communauté unie du réveil cure na mokuse prophète Israël Dodo Kamba a organisé journée prophétique et de puissance nyoso babengi yango bongo c'est montant et kosalema mokolo samedi 27 juin na terrain Bouddha kuna na commune Yanjili héritier Mapinde mi Fabrice Lundombi. Bana nyoso ya changu Masina Njili Kingasani une journée unique oyo toza awa na terre ya Bouddha
Venez expérimenter la main puissante de Dieu au travers de son éminence l'archevêque supérieur Dodo Kamba Israël, Bana Congo, Bana Kinshasa. Mosala Nzambe, liloba nini nango za nango pona bana Nzambe nyonso ya kote na yo. Oyo sikweza faire ya bana na Nzambe. Yesu aye na mabele na yo kozela te bato mosuba ya kobika bongo yo beta lisolo na bango tokomi na temps oyo esengeli yo moko ya koexperimenter temps na yo obika loboko na Nzambe mama ya likambo eza nini teme na biso c'est mon temps 13 quartiers nyonso ya njili oyo eza likambo na yo ezaka mpona bapasteur te me mondimi nyonso tobengami biso nyonso de 4 coins ya Kinshasa tokutana biso nyonso awa na terrain Buddha awa na njili entrée babengi quartier 1 biso nyonso awa na 6h eza makambo ya komona loboko ya Nzambe eza na même bino bandeko ya Funa eza na même bino bandeko ya Lukunga etali yo etali ngai to ya mukolo wana to bika loboko ya Nzambe na oyo Nzambe apesa biso comme don pour la République et pour notre confession l'archevêque supérieur Dodo Kamba Israël obiso tolobaka les primats biso nyonso toutes les communautés eza na kati ya province ya Tchangoudé biso nyonso za mobilisé comme un seul homme poto ya kozwa lipamboli ko ute pai na mopakolami na Nzambe l'homme du temps oyazana message du temps ce samedi 27 juin à partir à 6h Tchangoudé mobimba tokozala awa Chango eza ya kopambolama nazobenga basali na Nzambe nyonso ya njili masina kimbanseke tsele maluku tant bomoni kaka elongi oyo c'est que tokoti na masolo ya c'est mon temps c'est le temps de Dieu pour Tchango et Lamuka bozanga te po biso tozali tokozala ceci nous concerne parce qu'il y a certaines opportunités qui ne viennent pas deux fois dans la vie. Nalingina mona banga moyo nyoso bana oni britannique nyoso poto yamba l'archevêque supérieur Dodo Kamba Israël le Saint-Père du réveil le primat du réveil et kozala matata soki oye babetelo le solote yaka. Toujours dans la religion, pour retenir que le prophète Gédéon Bekanga, responsable de la communauté charismatique évangélique Jéhovah Shalom, à Salaki point de presse Mokolo ya mercredi 24 juin. Bon, dans détail, on a Fabrice Lundum. Liboswe Bapanzi Sango, prophète Gédéon Bekanga, Oyo Azali Bongo, responsable ya église Babengi communauté charismatique évangélique Jéhovah Shalom, Bosimbake Azalaki Liboswe Bapanzi Sango, pour na kotalisa ba message ya ndenge na ndenge oyo Nzambe azali kopesa ye surtout pour la République démocratique du Congo et longo na bakonzi na ye boyo ka prophète Gédéon Bekanga ndenge expliqué Nzambe alobaki na biso l'église apesi na président de la République mission ya kolanda mboko place ekenda azwa yango mazongisi nango na bakongolais c'est-à-dire le président de la République au-delà ya makambo azosala la main de Dieu est sur lui. Dans ma petite mission, dans ma petite mission depuis le 17 décembre 2023, avant l'élection, au moment où même Zamba qui est dans une après ça, rapidement, même la parole des présidents, un pourcentage. Au moment où le pourcentage de l'objet qui a rejoint Zamba, l'objet qui a rejoint à 60%. Ma question d'actualité, il y a ndenge pe et tunamaki par rapport à la guerre na République démocratique du Congo et l'okoni Nzambe alobi na prophète Gédéon Bekanga. Mais si le politicien aille vers nous pour nous consulter, et tant que le prophète authentique, on orientation claire, et situation likambo ya changement to révision ya constitution et zanga ki pete kotuna maloko la actualité de l'ère constitution na biso za mabete o ya ngope comme te sali que nous condamnons comme le président de la République mais au moins to ko limiter mayelité à chaque instant chaque jour Nicolas Jolega mayela batelo sani et zokola il y a des choses où sont dans la constitution na biso netinga na mona que ça c'est injuste président a un mandat député a un mandat depuis 2006, Azala député, élection député, élection. Il y a ce pour saluer des mandats de président, il y a pour banner les sous aux député. Il y a pour qu'il y ait un nous Baya, voilà un, Dédé, député, Cyprien et moi, Cyprien et moi, ce sont des choses à quoi arranger.
que na kata constitution ba que jamais titulaire na titulaire ba la province moko ba la alliance moko familiale. Ce sont des choses à réparer. On a ça a pesa qui message par rapport à la journée Oyo Azali organisé le 28 juin pour na Oyo Italie à la prière pour la nation. Message Azali pour na bana nyonso ya République démocratique du Congo boyo ka prophète Gédéon Bekanga. Parce que Israël a besoin de plusieurs tabernacles qui ont passé la quatre couleurs. La quatre couleurs, il y a aussi la couleur blanche. C'est-à-dire, couleur blanche, il y a non sacra, sainteté, sanctification, purification. Il y a une limite aux la couleur. On a besoin de rappeler signe à paix. La limite du sonnion sur le 28 de la couleur à peine. D'ailleurs, pour les sapins en Zambie. Ce qui te détermine dans le Samoté, à partir du mois de juillet, toujours plus tard. Si 2028, ainsi dit le Seigneur, beaucoup et quotidien la perturbation vont ramasser. Il y aura des morts et des morts. Donc, à partir du mois de juillet, si 2028, Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà ba vol na ya Kinshasa Bunia. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Centre évangélique La Parole Éternelle, la borne Bandal, Nabokambemi, révérend pasteur Kalika Senda, Bafongolaki, mercredi 24 juin, na stade Vélodrome campagne, Nabango Yamonene, Obabengi Bongo, joint la main de compassion. Joint la main de compassion arrive. Joint la main de compassion, Ezoya. Joint mês de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joint la main de compassion ikona kuya. Gonge kokiye oyo vraiment zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique La Parole Éternelle, la borne Bandalungwa, na Bokambemi ya révérend pasteur Kalika Senda, babengi sibino na milulu minene oyo babengi yango, joint la main de compassion JMC en sigle, bana na Nzambe, joint la main de compassion, ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe basanganaka pona koyoka liloba na Nzambe, kobondela pe kogumba melakolo. En tout cas, il y a 2026 oyo ezali nde somo po mama ya likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pa iwapi basali na Nzambe ya nguya bako défilé pona kote ya liloba na bomoi. Tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi, toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG, toza na pasteur Joseph Bondo ya la borne Ipen, toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie, pasteur Gislain Lukunku ya Belgique pe hôte ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda. Bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa. Et bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama nangaye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30. Botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kiliti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya la parole éternelle na commune ya Bandalungwa. Boya
boya ebele po ezalaka moment kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke po kolo azalaka vraiment au rendez-vous ngai na kozala yo pe kozanga te tika na yebisa yo sekele. La prière change les cours de l'histoire. Tolobanine protiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo to mwana okoki komela yango sans problème. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbara kate. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivat, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esakaye. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbindi. Bonsoir qui info linga la journal la peuple pour la peuple yango comme la souka mingi soki bo sepela ki na ngo pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo akumbela ki édition pa bazaki assisté pa ya Rit Kindo na sima ya caméra tozaki na Igon Tingi montage sima maki na Fabrice Lundombi Igon Tingi pe Christian kangebe ni info linga la journal la peuple pour la peuple za supervisé pa Rit Mapine Bandeko botika malam au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.